Mais j'ai un message à donner na tongo lelo pour na mboka au Congo. Naza un message au pesa ya makasi. C'est quoi le message? Message oyo ezali réunion moko esalamaki. Oyo wapi ba invité ki ba membre du gouvernement ba signer papier moko ko intégrer bango na kati ya loge. Nzamba ebisinga na ebisa bango. Bakeba. Nzamba ebisinga na ebisa bango. Bakeba. Parce que déjà une partie baboyaki. Ebele baboyaki. Ndambu déjà bandimi. Ce qu'on nzamba ebisinga na ebisa bango boy. Le col et le mot pour kebisa bango parce que na monaki après quelque temps awa nazomona ka après inanawa. Après une année na moni gouvernement nyoso ba nommé oyo baza souté. Azomona ka après inanawa. Après une année na moni gouvernement nyoso ba nommé oyo baza souté. Na moni ba remplacer batu mususu. Mais ce qu'on nzamba lobi pour kebisa ba o bazana ba o ba kokota. Pour ne pas que baki ndeko signer sous contrat moko na loge moko oyo wapi ko permettre bango ba obéir na ba loi wana mulili en fait que peuple congolais ba continuer na souffrance. Nzamba lobi pour kebisa bango azolongola moko à la tête na bango. Nzamba lobi pour kebisa bango azolongola moko à la tête na bango. Nzamba lobi pour kebisa bango azolongola moko à la tête na bango. Na gouvernement oyo asika à la tête na bango nzamba azolongola moko na liwa moko. Pan eko kebisa batu mususu. Ainsi dit l'Éternel. Nzambe ndalobi. Totem. Donc na mukuse c'est l'emblème protecteur symbole d'un clan. Et tu vois que la clanté, c'est au moni un ancêtre. Clan nyon c'est un ancêtre, il y a clan. Par rapport à la question à papa Alain, le Congo, c'est un pays oyo. To ou mela na okumisaka nation prophétique, c'est un pays qui a des vrais problèmes spirituels. Maintenant, totem, l'animal totem na kati ya Congo, ils allaient léopard. Léopard, ou ils allaient na bambongo. À l'époque, c'est ça. C'est pour dire que, tikala koye ba kezala ki alliance moko a mulili. Tikala pe koye ba ke totem ezali ndenge moko na eloko a peu près ndenge moko na nkodia. Omoni nkodia, eza moko ya babiloko oyo, ba pesa kamutu. Ba zui richesse nyo sa famille. Ba pesi. Yé a commis qu'on travaille le collab et toile y a battu sur la famille. Nous ka ba famille ebele baloba biso to na kindokité to kufaka te balia ka biso te biso sonenge mama bota biso to zali ba koti ka bino nyo sonenge boza mais mbongo na bino mabala na bino ba récupérer bazo travailler na. Kodi ya sikoyo soki ba pesi yango neti grand frère. Batu nyo so baza na sena ye. O nyo so baza inférieur na ye. O nyo so ba kotanga ba ko bénéficier na mbongo na betoile na bino ba récupérer. Tango aussi sa classe ko loba français zo beta dame. Tant que tu as un clan, c'est pour dire que vous avez un centre. Biso awa na Congo. Tu as déjà un centre moko aussi ami bimisaki par rapport à malheur mboka ou eza Mobutu. Yé a prononcé déjà ba maloba. Lokola na prengai mboka we kozala délige. Donc il y a trop de paroles prononcées négativement likolo ya mboka. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, c'est que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzamba lina zo apiba mbona ngapie ya ona préféré na sala ngafio Toyebi kesi. Accepte de cette bague que je place à ton doigt. Mesdames, messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision et bien sûr sur Super Promo 243. Bienvenue encore une fois de plus parce que vous avez belé au Bomesana, Kota Labiso. Bonjour, bonsoir, cela dépend. Na Ernini aux occasions, ya Kota Labiso. Infiniment merci à toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Merci également à mon frère et ami, le directeur d'info Yves Ipantos, avec qui nous allons présenter cette émission, puisque le plaisir est belé à Koba qui bopé sa biso confiance et biso pe tout ça là effort toi biser la confiance wana té to mekasu ko perfectionner on le sous davantage pour to mela biso na bino. Alors Yves Ipan azana biso déjà elongo. Yves Ipan, bonjour.
Bonjour Alain Dele, bonjour na Bachar Internaute, la biso, bonjour na Bachar Internaute, il y a nouvelle tendance aussi, c'est pas pour moi de ça, voilà. Nouvelle équipe là Netolobaki et Alvin Bendiga dans un manqué biso mais ça va. Tozana prophète na biso lelo balbi bozela vraiment makamba bien oyo que édifier et éclairer bino makasi na banda pas bozeli botala biso. Merci Alain Dele. Donc on a un plaisir tant nous ensemble sous boy donc surtout na banda botala biso. Merci beaucoup Yves Ipan. Mesdames, messieurs, la fureur de vaincre, comme tu as toujours dit, Yves Ipan. Tous Nicolas Bakiselo Mokwana men, na tourné on a souka. Ilo moi sika Bakisi. Ushano. Nakisaka la si molende. Ya gote molende basaka bato kan piko kaka. Dominique qui est le 100% yebi makambo viens. Si. De la petitesse à la grandeur. Alors, nous avons le plaisir d'avoir notre invité sur ce plateau Otomekako développer nae ce qui concerne la République démocratique du Congo, bien sûr sur un état spirituel tout d'abord parce que makambo belé balobi que c'est le spirituel qui gouverne ou qui dirige le physique ou qui domine le physique, c'est-à-dire qu'avant l'oignon sauté bimana no bonan poisa ils allaient nous travailler sur le plan spirituel. Alors mboka na biso le développement marambutu on dépend également de la spiritualité ya mboka. Toyeba mboka na biso kangama na esika nini to solane a et to kota na mozindo ya makamunyo surtout. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau prophète Marquis et Fataoudja Boyebi, prophète, bonjour. Bonjour Papa Alain, bonjour Papa Ipam. Nzambe alola pambola. Bande konso bazolanda biso partout dans le monde. Yesu akanisi la bande konyoso ba mesana kolanda ba vérité pe ba réalité. Il y a nouvelle tendance, pe ya super promo et puis il y a prophète Marquis TV Bobo Sanaki yango. Merci. Nzamba pambola bango. Merci beaucoup Tobaki Sango, Tobaki c'est la voix céleste. Alors, prophète Tokotanan, parce que je me rappelle une fois toi nous ça l'entretien, mais entretien sur Zaki Ming sur totem. Ça dit bah animal totem ya mboka ezalaka nini, ezalaka léopard échanger au komi au boye komi boye. Alors tout fan nananu par rapport à Moboko parce que je me rappelle une fois au Loba que mboka na biso ce qui lelo épanouissement ezalité ce qui lelo ezali bloqué ezali par rapport à animal totem toyeba mozindo nango mais quand on peut expliquer biso qu'est-ce qui se passe par rapport à animal totem ya mboka na biso. Voilà, Alain Dele, avant tout, nous avons une bonne compréhension de surtout notre définition de totem et puis tout que la Monsakolina Kolo a même abisso donc selon la Rousse et ça que totem c'est un objet rituel plutôt j'allais dire présent dans différentes sociétés traditionnelles dans le monde qui peut servir comme emblème d'un groupe de personnes comme une famille, un clan ou une tribu. Voilà. Voilà. Ndenge ya lobi, c'est l'emblème protecteur, symbole d'un clan, totem. Donc, Namokuse, c'est l'emblème protecteur, symbole d'un clan. Et tu vois que la clanté, c'est un ancien traité. Clan, c'est un ancien il y a clan. Par rapport à la question de Papa Alain, les Congo, c'est un pays oyo to où melana okumisaka nation prophétique, c'est un pays qui a des vrais problèmes spirituels. Alors sur les plans spirituels, la Bible zolo banabiso na Job chapitre 8 verset 8 une fois vie abatezo simbate tozo gende liboso te soit il y a trop de blocages, la Bible dit interroge ces des générations passées. Botu na bateau balika kala. Pourquoi tu veux souffrir? Pourquoi vieille Simbate? Il ne faut pas chercher partout. Interroge ces des générations passées. La Bible dit, interroge ces des générations passées. Regardez leur expérience, leur vie. La Bible dit, car nous sommes d'hier. Donc, déjà l'obé zalaki. Maintenant, totem, l'animal totem nakati ya Congo, ils allaient léopard. Léopard, ou ils allaient na bambongo. À l'époque, c'est ça. Léopard, ils allaient totem oyo mboka nyoso oyo ezaka na totem nango famille nyoso ezaka na totem. Égypte ezalaki na totem. Totem ya Égypte c'était le serpent de Pharaon. Eza moko ba thème o bandeko o ba sabona na prophète Marquis TV ba au mon enseignement wana le serpent de Pharaon. J'expliquais ça parce que yango ndezalaki totem.
lorsque Moïse nzamba zo bimela ye Bible zoloba que Moïse a remarqué dans mokanda ya Exode chapitre 3 verset 2 la Bible dit Moïse a moni ange de l'Éternel a moni d'abord nzete zo pela moto nzamba bimela na ange mais a moni nzete zo pela moto nzete zo zikate Moïse a bandi ko observer bi o yeza nzete ndingi ko pela moto bi funa poussa na pembe natala mais nzete wana zo pela moto zo zikate linga ko symboliser ni nzamba zo l'accès déjà na pese mission te nzamba prévenir ye mission na pesa yo bino Israël boza lokola nzete o ezana kata moto o ezali pharaon o yazo tumba bino na misala pasi na souffrance mais boko kufate parce que na redélivrer bino mission na pesa vision na ngoya ngwara nzamba pesa ka vision na provision et vision nzamba pesa na n'importe qui te mutu so la muki na tongo boyalo nzamba pesa message mboka te apesa ka mutu ayebi ke mutu wana na provision oyo apesi ye provision ako pesa vision apesa ka vision na mutu nyoso te même na famille c'est pas tout le monde ne bazwa ka vision yango moni même na libota ya Joseph bayeba qui ko interpréter bandoto bango nyoso mais vision ya délivrance ya bénédiction kaka Joseph alota ki bayana na balota ki yangote. Alors lorsque Moïse azozwa vision wana azoma nzamba zotalisa yeboza moto bino boza nzete na kati ya moto Israël na kati Égypte mais boko kufate pour nous délivrer bino nzambe siko bandi ko pesa Moïse mission. Lorsque nzamba ko pesa Moïse mission nzamba zo bisaye Moïse nzete ozana ngona maboko wana nde okobwaka na se pendant que Moïse a douté Israël ba ondimate ke ngana kutena yo nzambe bwaka nzete na se nzete bongwa ninyoka zwa azui bâton ya Moïse ezalaki ko symboliser parole de Dieu. Pourquoi parole wana fallait tourner en serpent parce que nzamba yebaki ke totem o ezome ma souffrance na kati ya peuple nanga na Égypte ezali serpent bana ba égyptien mwana mwasi to ya mobali ato lingi bazalaki na serpent na bango ndenge moko na ba famille mwana nyoso bimi na famille eza na totem azalaka na signe pe azalaka na esprit moko lié na totem donc mona pena grande sœur na bango kotaki libala afinga mobali bakabwani petite sœur akotaki libala babunda na mobali bakabwani mwana na bango mso mwasi akota libala yibaka biloko mobali bakabwani bakozana esprit moko ya totem oyo kolanda bango donc bako vivre système de vie système moko ya vie na kati ya libota yango moni peuple de Dieu singa peuple de Dieu bazalaki na système de vie na kati ya Égypte na Égypte Israël bazalaki na souffrance conjugale à cause ga ya totem bazalaki na souffrance conjugale Israël na Égypte ba célébrer ki mariage te bazalaki na souffrance financière bazo bimatongo bazo tonga bandako ba Ramsès ba ville Piton bandako ba tonga ezali bandako bango ba vanda te. C'est pour dire il y a des familles où à cause ya ba totem basala ka misala o ba bénéficier ka nangote bazo tanga ba bénéficier te bazo nyoko ba bénéficier te ils travaillent pour qui? C'est pour dire que totem ezawana ndenge mona Congo vous travaillez vous avez les diamants ba or ba cuivre tout ce que vous enseignez les enfants na ba école biloko wana bato bazo bénéficier nango eza bato mususu bino mo bozana bino ka lokwa ba esclave vous travaillez pour les autres bénéfice ya richesse nyonso oyo e kendaka nango libanda. C'est un problème spirituel. Et ça problème lokola papa ebisa ngande ko moko tuna kike bongo tant yo zolo ba bongo Sénégal ba occultiste bazate batakisi bazate écoute o eza nation prophétique mbongo na biloko nyonso eza wana Sénégal ezate o eza na Congo donc o eza na Congo eza ke na ba chômeur faut ba futama mais na bato bazo travailler ba bénéficier na musala na bangote diamant or richesse nyonso ya biso to bénéficier na ngote Israël bazala ki na mayele ya kotonga pe makasi mais ba otonga bandako bango bakolala te bazalaki na souffrance conjugale ba célébrer mariage était na kati ya Égypte bazalaki na souffrance morale fimbu na tongo bazotonga bandako o bakolala te yango zomona pendant que nzamba zo pesa Moïse mission ayebisi ezwa nzete boka na nzete bonga ni nyoka nzamba yebisi omoni nyoka wana omoni nzete wana simbango les mêmes nzete wana nyoka wana ezongi nzete nzamba yebi déjà que à travers ça totem wana kozala ekomelama. Voilà pourquoi chaque peuple bazalaka na enceinte na bango donc tant tozolo bila ba clan c'est pour dire que bozana enceinte biso awa na Congo toza déjà na enceinte moko aussi ami bimisaki par rapport ya malera mboka oeza Mobutu yé a prononcé déjà ba maloba lokola na après ngai mboka we kozala délige donc il y a trop de paroles prononcées négativement likolo ya mboka. Et tikala koyeba que lorsqu'il y a des malheurs na kati ya mabota, il y a des malheurs na kati ya ba famille, c'est pour dire que ezana bato ba pesa ordre pour que malheur wana ya. Na mokanda ya Jérémie, Bible zolo ba kenzamba tindi Jérémie azwa libota ya ba rikabit, akotsa bango na ndako ya l'Éternel nzambe, a présenté bango ba vent, a mema bango na prière de délivrance, bazo bisaye notre père Jonadab fils de Rekab a ordonné, a pesa ki ordre. Biso toko tongate, toko zwa kimia te, toko lona te.
C'est pour dire que ba malheur nyoso monaka oyo, il y a des ordres donnés. Banani ba pesa ka ordre. Ba ordre na linga les ali ordre na linga les ali mitindo. Banani ba pesa ka mitindo, eza ba autorité, bato baza supérieur. Ozomona même na kati ya mboka lorsque Musa zui pouvoir, Musa salaki alliance moko yé na président Zimbabwe. Biso to kende na mboka Zimbabwe sa visa. Ba Zimbabwe ba koyawa sa visa. Tango ba oyokana biso to zate. Mais tango ekoti en vigueur et engagé tout Congolais, tout Zimbabwéen. Monde spirituel est tambola bongo. En fait, ce qui monde spirituel tambola bongo, je pense que le but autour de la awa ezali ba bato bazali ba autorité au fait. Ou bazana supériorité wana, suprématie wana. Alors tous on a moi muké na mboka na biso awa. Mobutu fut président de la République. Aujourd'hui, après Mobutu, il y a également des présents, par exemple, au Baleki, au P Baza, doté peine à pouvoir, au Baki peut-être quoi annuler pe malobawana. Parce que je crois que ceux mon konzi appelle si ordre mon boy, mon konzi mususu qui aille, a occupé ko longola malobawana. Ba o bazoya pourquoi ba longola te. Aussi, ba nani bazalaka et pourquoi bazalaka animé na quel esprit pour babimisa ba parole oyo eza ba mauvais sort neti na peuple na yomoko ozobimisa ba mauvais sort bazalaka animé na quel esprit? Oui, ça c'est un esprit diabolique. Lorsque vous faites des alliances avec les diables, il y a des signes au bako obligé bino. Ba signes wana même bato ba na kati ya ba loge, na kati ya ba franc-maçonnerie, na kati ya ba loge nyos que je ne peux pas citer le nom, bazana ba signes au bazo obligé bango. Ba signes wana ezali moko ya babiloko ezoko représenter. Alliance na bango na diable maintenant par des signes. Au Roman, bazana ba triangle, bazana ba étoile, bazana tout. En Égypte, bazana pyramide. Et pyramide, il y a des moko ba symbole où il y a makasi na kati alliance ya franc-maçonnerie à Égypte jusqu'aujourd'hui. Et au Roman, na pe que ba pyramide wana na ba portail ya batu ezali, na ba église même na mboka awa ezali. Donc ce sont des signes. Siko pona kolongola maloba, muto ya loba ki yango a engagé ki les diables. Alobi maloba moko eza négative. Muto a kolongola ngo faut engager Nzambe. Et muto wana faut la paix supérieure en esprit. En alliance avec Dieu pour que maloba wane longwa soki mutu wana pe aza na ye kaka mutu bazwi na nzela ameli tirbo aya banda kolongola ekolongwa te. Il faut bazwa mutu oyo pe aza supérieur en esprit oyo akoya pe kolongola maloba wana. Donc au moni déjà tant que loko wana ezo salama directement maloba wana ezo longwa totem wana bakolongola parce que tikala koyeba que à travers les serpents de Pharaon peuple de Dieu bakoti na souffrance. Peuple de Dieu bandi ko souffrir. Bible zoro bakenzamba yebisi Moïse bâton na yo wana ndoko kende nango. Chaque fois Moïse azoye pa Pharaon, kolandisa la parole de Dieu na mukanda Exode, Bible zoro baki Pharaon ko yoka na yemena tongo nango a changer maluba. Aboya lobi boko bimate. Bino fobo souffrir. Donc totem ndeka ngaki peuple de Dieu mo bimana kati ya souffrance. Totem o na kati ba famille ezalaka. Donc il y a des familles où baza dominé possédé na kati ba totem ndenge moko ndiko moko ebisinga bi papa biso mama na biso pe azalaki na serpent na mbetu na sa mbetu na nzungu na kifinuku. Et depuis na voyage na zana mboka na zaliawa j'étais le nom ya mboka zali pour musala na biso esenga discrétion. Abinanga papa soki na loti serpent na avorté soki donc 6 avortements wana na lota serpent wana zali na sa mbetu mama na biso. C'est pour dire que tikala ko yeba ke zalaki alliance moko amulili. Tikala pe koyeba ke totem ezali ndenge moko na eloko a peu près ndenge moko na nkodia. Omoni nkodia eza moko ya babiloko oyo bapesaka mutu. Bazui richesse nyo so famille. Bapesi. Ye akomi ko travailler ko la be toile ya batu nyo so na famille. Ndoyo ka ba famille ebele baloba biso to na kindokite to kufaka te balia ka biso te biso so ndenge mama bota biso to zali ba kotika bino nyo so ndenge boza me mbongo na bino mabala na bino ba récupérer bazo travailler na. Kodi ya sikoyo soki ba pesi yango neti grand frère batu nyoso baza na sena ye o nyoso baza inférieur na ye o nyoso ba kotanga ba ko bénéficier na mbongo na betoile na bino ba récupérer tango aussi sa classe ko loba français zo beta dame o loba français zo bamba mapapa o loba français na centeniel pona nini étoile déjà mutu moko asaleli eza ndenge moko na batu bana ba loge il fait pas de sacrifice ndenge batu nyoso basalaka yo mona ke bana ninyo so bazali mais peut-être ka mona moko ndako miki zengi pour faut papa baksa mayele ba récupérer mayela mona moko ba pesi mona moko komika ki zengi peut-être les restes baza en vie bazuka be toile na bango bandi ko travailler nango bana oyo après liwa papa na bango bakozala lié na kati ya alliance wana oyo ezala ki soit na pacte moko soit na totem soit pacte wana ezala ki lié na ba esprit simple ya diable oyo ko kamba bango na échec pour ne pas que bakende sous ko vivre une autre vie meilleure parce que oyo bango faut ba vivre bako vivre ngo déjà na mbongo ba pesi papa na bango so totem tango eza na mboka yango moni na époque ya défunt Mobutu ezala ki léopard tango muza yé balongoli léopard ba che lion là faut poser des questions ndenge nyinyi salama na bandeko bazala sur place tangu ka muza akufi pan
président Kabila fils azui directement ba yebaki makambo sur ba signe ba bina ye zongisa léopard bozongisa léopard batali ba signe nyonso o ezo engagé Congo batali ba binyon tozongisa ni bozongisa oyo balongola ki empoigné ete oyo les alliances moko par rapport yango moni congolais zakaka lokwa léopard tuna bandeko bali banda mboka biso ki place kinoaza oyebaka au kinois. Mais c'est pourquoi ba kolongola ko changer ba totem léopard hermogo. Non, musée ayebaki. Musée ayebaki loko eza alliance amulili. Yo moni Mobutu ndenga zalaki na époque na ye. Président ni na bando telema liboso na loba. Léopard ya solo ezaki na yemoko. Wana eza pacte na monde des ténèbres. Donc tant pacte wana ye donc yango moni Égypte bazaki na centre na bango eza pharaon. Alors pharaon azaki na serpent na ye. Azana ba magicien na ye. Moi na Égypte nyonso azana nzete azana serpent na ye. Ndenge mona uti koloba awa ke lorsque bozana totem na famille okomona ke l'esprit ya totem wana e ko engager mutu nyonso donc eza soki baloba ke bokobala te. Eza te kaka bana basinde bazobala te na famille te. Na oya bango ya mibali basenta bana batu basentaka bana batu. Manye bandeko na bango mibali babala te. Oya bango pe ya basi basentaka bango. Donc mona un esprit ezo ko animer batu bazala na système de vie. Mais ce qu'on doit mona ya Fati est-ce que a changé ou bien non, problème avec le président Fati je ne sais pas. D'abord ici, je donne pas d'abord dans la prophétie à Mboka na opesa na suka mais na zolo belana nous sur gouvernement na yete parce que biloko wana tikala koyeba ke alliance eko salama mutu asala yango akokufa mais na bato ba surveiller kango il y a des esprits qui surveillent ceux qui mutu azu pouvoir à s'engager automatiquement na ba esprit wana ba koyebise o kolongola te pour na protection na yo boye o tika pour na boye ceux qui ayokani na bangote et que yazana banzambe mususu a vivre na banzambe mususu ceux qui ko azu connaissance que loko wana za obstacle a longoli yango ça sera une très bonne chose so ba longoli yango te batiki yango bo continuer ko vivre sous pouvoir wana ya totem parce que totem wana loko les alliances faites avec les diables bo zuina bino ba richesse na bo bénéficier na ngoti ordre komanda ko pesa malikolo po ba oyo basala alliance wana ba pesa ye 32 ans oyo azalaki en centre na bino ba bénéficier na. OK. Merci prophète mais il y a une question qui me vient en tête en fait par rapport il y a que changer les Lozaki léopard et que lion et zongi léopard et tout consort. Alors nalingi naye bananu. Où est situé le problème il y a RDC na katia totem wana? Parce que le problème, je crois, avant de s'attaquer à l'érosion physique, nous devons tout d'abord nous attaquer à l'érosion mentale. Alors, ce qui est dénicher déjà le noyau, cerveau, et ce qui a peine à moto, les avis qui n'ont pas de problème. Parce que les Congos, problème à Congo, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Congos puissent décoller? Alors, yo ozo sele le vrai problème ya Congo est à un niveau nini. Pour ceux qui balongo li oyo. Voilà, Congo est besoin de décoller. Le vrai problème à Congo, on a d'abord sur les plans spirituels. Le plan physique, on a la réponse. Parce que sur les plans physiques, c'est très compliqué. Au moni, ndeko kabila uti okende. Bato balobi nzamba répondre biso to bando zela ndeko kabila kende. Mais ba gouverneur, assemblée, sénat na maboko ndeko kabila. C'est vous dire que azana on a pouvoir parce que une grande partie a pouvoir et na maboko na. Ndeko Fati a eu pouvoir à Kabona Bandeko Moussousou wana yende président de la République. Mais ce que tali na plan ya Nzambe pendant que Nzamba zo boka Saoul aboka kina batuna nyonso. Yango mukolo Samuel akoti na ndako ba David, acha David mafuta akuti David te akuti grand frère à David, acha mafuta Nzamba bi yete. En fait tout c'est plutôt marché ba monter. Je vais saisir quelque chose dans le retour ba ah. Na illustration exemple PCA du coup on a comprendre quelque chose. C'est-à-dire aussi longtemps que ces pays ils ont démérité tout pouvoir ils ont démérité une alliance au basalaki tout s'attendre à la vision d'un changement et l'eau comme côté parce que au lobby mambasaïl awa c'est-à-dire il a fallu qu'on change na batunion surtout mais or biso awa au meki ko voiler biso maman mais heureusement que na comprendre bon de toute façon il faut yeba que na kati ya pouvoir oyo wuti koleka eza pouvoir oyo ezalaki toujours na kati ya alliance ya léopard oyo bazui to éviter ba ça l'alliance nanani mais j'ai un message à donner na tongo lelo pour na mboka oyo Congo na un message au pesa ya makasi. C'est quoi le message oyo ezali réunion moko esalamaki oyo wapi ba inviter ki ba membre ya gouvernement ba signer papier moko ko intégrer bango na kati ya loge nzamba ebisinga na ebisa bango bakeba parce que déjà une partie baboyaki ebele baboyaki ndambu déjà bandimi ce qu'on nzamba bisinga na bisa bango boy
Le col et le mopoa kebisa bango parce que na monaki après quelque temps awa nazo monaka après inanao. Après une année na moni gouvernement nyoso ba nommé baza souté. Na moni ba remplacer batu mususu. Mais ce qu'on zamba lobi poa kebisa ba o bazana ba o ba kokota. Pour ne pas que baki ndeko signer sous contrat moko na loge moko oyo wapi ko permettre bango ba obéir na ba loi wana mulili en fait que peuple congolais ba continuer na souffrance. Zamba lobi poa kebisa bango. Azolongola moko à la tête na bango. Na gouvernement oyo asika. À la tête na bango nzamba zolongola moko na liwa moko pan eko kebisa bato mususu ainsi dit l'Éternel nzambe ndalobi tozonga suna plateau soki ba koyoka te mais siko tikala koyeba ke tangu Samuel azokota na ndako ya ba David akuti David était amoni Eliab na parents Eliab alobi voici le oint de l'Éternel alinga cha mafuta nzamba alobi yete lui je l'ai déjà rejeté nzamba bwaka mutu pambati allez-y maintenant vérifier l'isumu ya Eliab grand frère de David ezalakini simplement parce que il était un militaire na kati ya armée ya Saoul du fait que nzamba bwaka ki Saoul abwaka ki paye so ki nzamba bwaki roi abwaka kana gouvernement na ye abwaki na bato so bana se na ye ako utiliser sous mutu moko te parmi bato bakota ki na alliance de sang na alliance ya désobéissance na nzambe na alliance na diable a kozwa su mututé. C'est pour dire que ceux qui batouana ba figurer lisusu na kati ya pouvoir onzamba pesi David batwa Saoul bazongi lisusu wana ba travailler tikala koyeba ke makamba Saoul mususu eko continue même Jonathan tango akebitumba parce que c'est lui l'ami de David bakebitumba na tatani Saoul akufa kanzamba permettra te Jonathan zonga po Dieu avait comme connaissance Jonathan mona Saoul ata Jonathan a problème te mais soki Jonathan zongi lokwa bazeba camarade na David a protéger ki David po Saoul abomete a kozala reconnaissance ko pese pouvoir Jonathan ko ya ko vanda susu même premier ministre et ko sala ke comme moi Saoul ko continue ko régner pendant que nzambe si na beti Saoul azonga te nzamba bomana Jonathan na bitumba. C'est pour dire que tikala koyeba ke Nengaïna, tu as une question par rapport à la prophétie. Moi, connaît encore tout ce pays la prophétie. Mais pourquoi pas que ça la démarche comme à niveau à l'écolo, que l'on va conduire, que l'on va autorité suprême Yamboka pour la côte lettre par rapport à la prophétie Oyo. Le copie ça na télé boye ko ça la scandale Oyo et peut-être monsieur Oye baté na ba famille bandeko na bango pe baza ba autorité Yamboka ba moyo ka message Oyo. Pourquoi pas Luka ba konjamba ko sona bango face à face. Tes messages et ça la message et ça la scandale ceux qui boyokeli nzambe te tango ekokisa me komi scandale ko bokomi ko regretter ah nzambe alobaki ça c'est de 1 de 2 biso toza basali ya nzambe na kati ya pouvoir oyo toza nango awa na kati ya Israël ezali Rwanda abadako kende ko luka basali ya nzambe po yoka l'insi dit l'Éternel. Je pense que na moment oyo biso toza oyo soki na bandi démarche moko pona kutana na un ministre oyebi na kozwa combien de rendez-vous yaka lobby yaka tawa yo luka anani prophète ah c'est kayo luka mbongo omoni ozwa 15 rendez-vous na batu ba van église ba ozela na pesa prophétie batu ba malade ba na église na bandi ko négliger batu pona kezela rendez-vous na mutu amukili juste kaka pour peut-être na passer un message lokola ya un gouvernement ya mboka na pesi yango boye et kozwa chance okutana batu ba komi kebisa. Maman moko Hollanda ebisi mbali na papa j'ai suivi un prophète na musalo osala so ba bengi bino bo signer papier moko o ezaka mulili komekate ye moko pa ko kutana na bureau alandi a comprendre nzamba osala nyoso ke message leka lorsque Élie a eu message nzamba ebisi katela katanzelo mbangu Ezekias atindi batu bakende talisa makambo na ndako nganga katela bango yebisa bango ba yebisa Ezekias na mboko nzamba zalaka te po a consulter nzambe Elia kateli ba messager boke wapi ote roi atindi biso to talisa makambo na ndako nganga soko akufa abisa bango bozonga boyebisa roi boy na mboka o Israël nzamba zalite po ya consulter nzambe ba messager bazongi ba yebisi roi to kutena mutu mona nzela alobi na biso na mboka o nzamba zate po consulter nzambe Ezekias atuni mutu wana lataki ndenge nini. Ça c'est le livre de 2 Rois chapitre 1. Bible zolo baba ebisie mutu wana lati robe moko a pembe ceinture à cuir. La Bible dit directement Jékias alobi c'est Élie le Tishibito akutana kina élite basolola kina élite à reconnaître que ça Élie à travers message oyo bapesie. C'est pour dire que à travers le message que je donne quelqu'un qui a le Saint-Esprit comprend déjà que nzambe c'est alobi, c'est tout. Je n'ai pas besoin ya keba ya mbangai et pas ya ministre Saint-Esprit c'est ya mbangai na besoin na zala na yamba quelque part te
ceux qui ba benginga naza au milieu du village. Je ne peux pas refuser comme toujours appelle na ba makamsu je leka na mboka awa prophétie ya ba crash o na pesa ki yango bolanda ki na début année pour na koyebisa bino ke crash ko sala mama kile ko sopana. Na moment où il y a plus de 32 corps na mort où ils sont pas dans la Congo. Bande kon so bazaki na kilta dimanche passé, j'ai prophétisé ça à l'église pour na koyebisa bato ba bondela et jusque là je continue de dire le pasteur qui sont en dehors en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Sud, boti que la biso charité na Congo ba pasteur ba bondela te papa bo intercéder pour na mboka na nezui kimia te to traverser phase ba sacrifice mais boti la koyeba que dans 2-3 ans to kende liboso awa Congola ko sika Zamba zo visiter mboka o mais to traverser étape moko ya ba sacrifice pe étape moko diable azo luka sala ba sacrifice moko boye eloko moko ma besa la même avant fin de l'année o mo pepe moko ya ba sacrifice makasi izo lingi salama tozo intercéder pour nango tozo bonde la peau ekokisamati mais message eleki parce que tikala koyeba que le Congo a un problème spirituel d'abord un bo binela mobutu lokola nzambe bato bazo binela ezambo kwa biloko nzamba beta Égypte ezaka sous grande puissance à monde te à cause ya ko adorer pharaon comme ki lokola nzambe ndenge mo mobutu akoma ki atikala koyeba ke j'ai des témoignages ya ba féticheur musu o ba koma ko invoquer même kombo ya mobutu bah oui ndenge ba invoquer kombo satan na ba makam na bango bazo invoquer ce ko kombo na ye parce que dimension wana ndeko maki Olanda ba témoignage ba ndeko ba ko na ba sa mai ki to ko na sa mai ba témoignage wana eza na YouTube. Les anga prophète muna yeko lobango parce que ndeko moko Olanda a interprété mal bazo ki na sa mai na deuxième monde il y a des alliances et des pactes il y a grave o salama contre mboka ali bokomi ko adorer mutu mukili bible pekisi bogumba mela mutu mukilité tanyo so bosala ki akogumba epesa nzambe kanda na ba alliance so ba pacte wana nzambe apesa kongo mukongo tokoma ko vivre na ngolu parce que ezamboka oyo bato bazo tia toujours maboko likolo nzamba azo tala zo sauver ba o ko sauver maintenant lokola papa tuna ki source alobi ba érosion na nuté to landela ni ezo sala ba érosion et se creuser il faut qu'on aller premièrement dans la repentance une prière des nations il y a repentance ya mboka mobimba fo salama avec le président de la république c'est pas une prière de 3-4 minutes ba komi papier ba komi prière na papier nde ba sala ki na stade non. Une prière de repentance pour tout ce qui s'est passé. De deux, une prière de réparation. Parce que dans la réparation, nous voyons directement par la repentance, il y a des cadavres dans des placards, il y a des innocents dans des prisons, dans Mboka Oyabiso ya Congo. Il faut réparation. Après des trois, il faut une prière de délivrance pour la nation, parce qu'il y a des paroles comme après Nga Delige Kozala. Il y a trop de paroles négativement prononcées. C'est alors que maintenant un père spirituel à côté de maintenant pour la malubawana nyonso. Ce n'est pas au président de la République de le faire. C'est un sacrificateur ou un pardi. C'est ça. Parce que le peuple oyo tango bazovanda na kati Égypte tote mesala ki babandi ko souffrir tote mesala ki babandi ko nyokwama tote mesala ki ke bakomi na niveau ya ke balembi la Bible dit babandi ko ganga yango zoka la Bible dit l'Éternel Exode chapitre 3 verset 7 la Bible dit l'Éternel dit j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte j'ai entendu les cris qu'il pousse devant les oppresseurs et je connais ses douleurs je suis descendu pour les délivrer. Je connais les douleurs. J'ai entendu les cris. C'est pour dire que Moukolo Nzamba a Moïse. Je suis descendu pour les délivrer. Et ça, Moukolo Israël babandi konyo komati. Depuis Kalabanyo kwa Makanzambe pa yebaka monaka. Mais il y a une journée où Nzamba s'est décidé que nazo kitapona délivrer peuple nangai. C'est pour dire que Zana Moukolo Nzambe s'est décidé pour peuple où ils allaient délivrer. Mais tikala koyeba qu'avant Nzamba ebisa Moïse, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël. Soko otangi na 4 la Bible dit l'Éternel vit qu'il faisait détourner pour regarder. Dieu l'appela au milieu du buisson en disant Moïse, Moïse. Il répondit mais voici. Dieu dit ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Avant Nzamba mona souffrance ya peuple ya Israël na boumbu Nzamba mona kina nu mapapa ya Moïse abisi avo pusana walongola no mapapa. Nzamba mona kana nuka te peuple to souffrir to bonde la église lekebele na mboka oyo changement ezate avant Nzamba mona église na ba prière na bino Dieu voit d'abord les péchés qui a été commis que vous n'avez jamais réparé. Oyo bino bo réparate. Nzamba zo mona nanu Moïse akoli na ndoko pharaon azalaki occultiste alat donc mapapa wana ezalaki symbole ya péché ya etamboli ya Moïse na kati ya ndoko pharaon parce que pharaon azalaki occultiste.
eza mapapa o bandeko mo balongolaka mapapa te va kota na église o te totiki masumu libanda masumu ezaka na mapapa te yango bible ezolo bakenzamba ebisie mabele otelemi eza saint et pourtant mabele lipapa eko bebisa mabele te parce que lipapa etambolaka na mabele c'est pour dire que la terre est sainte toi tu es souillé il faut réparer longola na mapapa c'est pour dire que longola bumutu na yo ya kala ya Moïse oyo zalaki nango pa pharaon ko mela ko sala nyonso ko vivre na ndako wana siko lata bumutu ya sika une repentance et réparation enfin que na kotisa yo siko yo na kati ya mission. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois que, comme j'avais dit au début de cette émission, ça sera une émission faite en partie. Émission parce que déjà, toi, tu es belé, au baye histoire ya moka oyo, au baye bipé est belé par rapport à ce qui concerne ma totem. Alors, je crois que dans Nabino, à travers le numéro qui est affiché, Boutinda la préoccupation Nabino, ils ont une émission bientôt face à en partie, surtout là parce que Marambeza est belé au boye, bio sengel tout n'a pas prophète. Prophète a s'est préparé, Boutinda la question, tout naïe, et puis il est à répondre par rapport à Nyon Soto. Mais je pense que déjà il y a à boire et à manger na katia makambo oyo. C'est comme ça parce que l'épanouissement du Congo et senga vraiment au kota na mozino ne prophète azoloba awa. Yo oyebi loko moko mabesal mapona mboka oyo. Okipe ko poser question afin que biso peut te ko poser question yango toyeba parce que mutu na mutu et autres c'est-à-dire que épanouissement Congo zo dépendre na apport ya mutu na mutu. Oyebi mabe olobi toyeba yango afin que biso nyonso tout réparer na Nzambe pour que tout le monde a bolamu na kati ya mboka na biso. Alors prophète, je crois qu'on va chuter. On va chuter parce que tu es en partie. Mais tu vois, par rapport à la famille, totem est lié à la famille, à la tribu, belé. Tu chuter justement quand tu as la famille et puis tu as chuter. Tu peux faire une idée par rapport à tout sur la paix à la famille. Totem na kati ya famille ezomi makaka o ezali blocage bato bazo koma ba esclave ndenge peuple dédié bazaki ba esclave c'est pour dire que famille eko koma na système de vie vous travaillez mais bokendaka libosoti bokota mabala mais mabala eza ya pasi vie na bino eza entouré na na système de vie moko o eko permettre libota te bato ba progresser parce que bible zolo batango bazana kati ya Égypte bazo souffrir. En ce moment Bible zolo baboye bazalaki ba oyo babandaki bazalaki na Nzambe omoni Israël azo beta tolo nde bakati ba beta tolo nazana alliance na Yesu na ndimela Yesu mais vine zo funga mate nazana alliance na Yesu wana aote wana za mate ya condamnation wana za loi biso comme n'attendre la grâce mais abala te lokola mama na bango a souffrir lokola papa na bango misala ne baby lokola ba grand frère mais azo konde ko beta tolo Israël bazalaki bongo baleli tango ba monike ko lela Nzamba yoki yango te la Bible dit ba bandi ko crier c'est pour dire ba tomboki non trop c'est trop Nzambe ayoka ko lela te c'est un message pour na ba Nzamba landa biso. Pasteur a organisé 3 jours de pleureuse. Nzamba yoka kolela te. O te papa omoni beza 3 jours de pleureuse toke kolela Nzamba yoka kolela te. Nzamba yoka ba cri ma yoka kolela te. Il y a la différence entre les cris et les pleurs. Yango moni na désert tangu Sarah benganya Agar alela ki Nzamba yakiti. Mais tangu Ismaël abandi ko crier ange aye ko pesa réponse. Yango moni ba musulman. So bo meki bitumba na bango bo okima. Ismaël a crié ange aye. Oui, je vous dis, il y a des révélations. On a coupé ça un jour. Parce que les chrétiens arrivent à Makas. Ismaël a crié. On a source, il y a islam. Ismaël a crié ange à Kiti, maman a l'élan ange à Yati. Nzambe a yoka kolelate. Nzambe a yoka bakri. Bible zolo batango Israël babandi ko crier Nzamba yi. Abisi Moïse j'ai vu la souffrance. Peuple oyo bazala ki na ba souffrance belé na kati na bango. Babenga ki bango d'abord na kati Égypte babenga bango ba hébreu ozomona mukolo mwana ya pharaon azokita na mai ayoki mwana zoli latindi balokoti mwana autant batalier mwana pharaon lobi aza mwana ya ba hébreu le jour Joseph kaka na kati ya Égypte atikeli mwasi ya Potifar elamba akimi tango Potifar aye la femme dit ebelo oyo memela kinga na ndako oyo babengaki bango nanu ba hébreu na kati ya Égypte babengaki bango ba hébreu à cause de leur langue hébraïque bavandaki na Égypte mais balobaki ki égyptien te bazalaki na langue na bango voilà pourquoi la Bible dit nous sommes dans le monde mais nous sommes pas de ce monde c'est pour dire que oh mokilezo benga congélation biso to benga congélation te parce que biso to loba langue moko na oh mokilezo loba te une fois tozaba na Nzambe c'est ça yango moni babengi bango ba hébreu mais siko baye ko benga bango ba juif na ngomba rouge lolenge na bango akobondela na bangomba ekokana kina ba nation nyonso te Israël bazaki na lolenge na bango ko luka Nzambe likolo ngomba nde na ngomba babengi bango ba juif ba Yuda
Si la Bible est na kati ya souffrance, il a fallu Moïse a démanteler pouvoir ya Pharaon. Délivrance ya peuple et salama ki mukolo bakata ki me rouge. Délivrance et salama mukolo nzamba zo bisasko yo Moïse. Exode chapitre 7 verset 6. Bible zoloba que Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel leur avait ordonné, et ce qu'il fit était Moïse a été âgé de 80 ans, Aaron 83 ans, lorsqu'ils eurent auprès du Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, si Pharaon vous dit faites un miracle, tu ordonneras à Aaron, prends ton bâton. Bâton wana et comme il y a Aaron, et pourtant ce qu'on ne bande la Bible les a bâton Moïse. Nzamba lobi na Moïse zwan zete na yo bwaka nasi. Mais lorsque ba komi ko kende et pas ya Pharaon nzamba lobi na ye okoyebisa Aaron abwaka bâton na ye nasi. Pourquoi bâton zo comme pas Moïse parce que tant nzamba e comme ya Aaron tant nzamba pesi Moïse mission Moïse abande ko bégayer ayebisi nzambe na ko loba boité ngana zo bégayer ba to ba kondimate nzamba lobi voilà ton frère Aaron. Aaron c'est l'image du Saint-Esprit parce que Jésus-Christ est envoyé à sa mission na ye ezana makambo Christ aloba kité atikela biso Saint-Esprit pour et la kisa biso makambo susu e batama. C'est pour dire que tant Moïse a tonné Aaron lobi Pharaon. Nzambe alobi Aaron alobi nzamba lobi boye. Donc Aaron c'est l'image du Saint-Esprit. Lorsque même un pasteur peut tâtonner le Saint-Esprit et kozongise nanzila. Pour compléter. Oh yo yeba quitter Saint-Esprit ko yebisa yo. Alors pour interpréter aussi. Saint-Esprit zo yana pona ko interpréter. Voilà. Oh eza makambo e batama. Alors lorsque bazo commence ko pas Pharaon, la Bible dit en ce moment nzamba zo yebisa sikoyo Moïse yebisa ce qui Pharaon yebisa bino bosa la miracle parce que Dieu savait que Pharaon a tembi. Yebisa bango bosa la miracle. Or, les alaki jour nzamba zoluka a dépouillé sikoyo, a démantelé le pouvoir à Pharaon. La Bible dit lorsque ba koti na kata lopango, Pharaon atali. Ayoki koko nani Moïse abi aventurier wana boko ama e ayoka te ma nzambe na ye. Nzambe na ye kan nzambe na kosala nini. Ah oui, il y aura un jour au beta porte à mutu moko kanti alende la yeka ndinga yaka. Nzoka nde ko informer que maintenant voilà ce que Dieu a fait. Ya okansaka yeka kapondenga yaka. Mais jour wana ezala jour ko informer. Vandi boye azo balelo na opese kokate afanda na wana orio déjà ozana ba koka koleka o yazo kanisa. Voilà. Donc s'il faut finir quelque chose ou est très important, la Bible dit ba koti na résidence ya Pharaon. Pharaon lobika nzamba lobaki. Bo sala miracle pona ndima makamno so bozoloba. En ce moment Bible zoloba que Moïse a dit Pharaon, mon frère, lelo eza match final. Boaka. Aaron boaki nzete wane bongwani serpent. Bâton est symbolisé parole. Parce que bâton wana nde Moïse abande ko sala so bibwele ba ke de gauche à cheboui ba ke de droite. So linga ba ke de droite à cheboui balandi. C'est pour dire que peuple de Dieu batambola na parole. Ce qui parole ya mboka et baby. Ba pasteur ba komi ko teka mai. Ba pasteur ba komi ko teka ba huile. Botika la ko ba ke nzambe déjà abandi ko pinir, pe nzambe déjà abandi ko tika ba tebele. Mboka etambola na parole. Etambola na prophétie na ba miracle ya lukuta fondité. Et lorsque la Bible dit que Babouaki n'était bon ni serpent, Moïse et Pharaon a tel serpent. Mais bah ça l'erreur. Pourquoi Nzamba préférait qui serpent? Parce que serpent c'est là qui totem. Yamboka wana. Voilà. Si quoi yonde Pharaon a lobi, bah magicien nanga boya. Boya pe lelo bola qui sa Moïse na Aaron que biso mokonde bakolo serpent. Si quoi bango ba éviter que balingi ba démanteler ba dépouiller bango. Bible les autres ba conseiller ya Pharaon bazala ki wana ba bandi ko telemela Moïse non yoko bon ba conseiller ya Pharaon so ko tenga en Exode ezate il faut to zo mukanda ya 2 Timothée chapitre 3 mutu moko ka moi ba conseiller ba yaki oui ba conseiller ya Pharaon bazala ki wana 2 Timothée chapitre 3 2 Timothée chapitre 3 ba conseiller ya Pharaon pe bazala ki nakati ya événement bango pe fala ki ba tia quelques paroles ou ekokai ko permettre nani ou ekokai ko permettre Pharaon a comprendre moni mutu soka si a comme élevé na kati élévation na yaza kana bato bazo encourager même dans les mal atalinga kufa bazo encourager moni mutu soki te mutu soki si ayebana ki ata tengami bali bazo ngse na nzelo ko kaza na adversaire na yena bato ne ba lobela yote botika aza ya nzambe botika ata aza ya diable botika bato ba ko flatter ti na moto vous 2 Timothée chapitre 3 verset 8 la Bible dit de même que Janès et Jambres se sont opposés à Moïse, de même ces hommes s'opposèrent à la vérité. Bible dit Janès na Jambres batelemela ki Moïse. Batelemela Moïse wapi? Les derniers combats na kati ya résidence ya Pharaon. Balobi na Pharaon non Moïse akobwa ka serpent wate yo pe fola ki saye ke biso to ba bengi ba magicien nyoso. Tango bazo benga ba magicien or bazo yandi ko zala dépouiller. Ba magicien ba bwa ki banzeti na si. Tango bongo ni ba nyokale. Nzamba sali musala. Parole sikoyo
oyo ya Moïse parce que bâton ils ont symbolisé parole. Parole on zamba pesa ki Moïse et dominé ba parole nyoso bande ko loba ma Israël faut ba nyokwa ba souffrir oyo baza ba esclave na biso. Voilà, biso sko awa tozana parole oyo mobutu alobela biso na sima na ye délige. Est-ce que c'est pour dominer parole wana? To parole butu mo ezaka ka mi selekete bimi na nzoto abatu magorodo na ba pasteur nyoka lion abimarate lion abimarate antilope va abimarate. Donc voilà askoyo parole wane meli ba parole nyonso ezalaki koloba mawana Moïse asimbi na mukila nyoka ezongi nzete Moïse azwi nzete na lipeka wo siko pharaon hotela na kobotola nini kisi nangeke siko omoni depuis jour wana pharaon akomaka aveugle yango moni jour ba kota na mer rouge ba traverser pharaon aye amoni ponte fala mitunata maye kaboni pont ezate nana moni loko boite te ya koti nzoka zo kende ko kufa soki ba magicien bazalaki na banzete na bango ba roi telema ba invoquer ba so to koti maye ko sangana mais du fait que bazaki dépouiller ba comme ba avec tikala ko ba ke na mboka oyo nanu to dépouiller biloko wana te léopard atala bino yo kanzembo mo ba yemba na Congo nde mboka ngo mokengeli nkoya ko kengela mboka esa chanson moko ya diable. Je ne sais pas, la personne qui a composé cette chanson, il avait quel esprit? C'est Dieu qui protège les pays. La Bible dit ce qui a battelité, na pamba. Merci. Enfin, voilà, il y a une question concernant la famille, pour que tout chité n'ait pas animateur principal. Mais les lots congolais, la conception par rapport à totem, pour la banque symbole de la famille, nous avons un symbole de Mbembe escargot, nous avons un Nyamaboye, biso zaka Nyamaboye. Alors, na bandeko ba mona comme symbole. Na ebité oyeb sa bango nini na bandeko ba mona totem comme symbole mo bizaka pona ko yeba ko identifier famille, ko différencier na ba famille mususu tout ça et na ebité prophète ba inconvénient bandeko wana mabeni ne comme la bango lobi soki bazo considérer kaka totem comme symbole moko ya famille pour na ko différencier na ba famille mususu ko distinguer ba famille na famille n'habite prophète réponse de kozani par rapport à bandeko wana réponse tangue kozala boye tango kaka biso eza mbembe biso eza koba iliko laksa nini ba koko na bino po ba pumbwa basala bokoko basala kindoki babandaki kokota na lion to na koba baki basali kindoki maintenant koba wane kokoma nzambe na bino donc bokolia koba te potoki bolebole nzambe na bino de lorsque vous avez passé par Kabalia Nyoka te, oh te bango balia Mbembe te, balia Nzombo te, donc Nzombo abara mwana, bande kwa Brazzaville na Mamakwa, ba comprendre comme na lobby, Nzombo abara mwana. Donc je vais expliquer ça la langue. Donc c'est pour dire que lorsque bozoli angote ezanzambe na bino bakoko na bino ba utiliser ki ango po ba pumbwa na butu basala basala. Maintenant eloko wane comme kila. Si ko totem wana nde ya kozala lokola esprit o eko posséder ko dominer comme abéchec ba bitumba na kati ba vie na bino. Il faut aussi une parole et l'Obama na bâton ya Moïse ou eza parole de Jésus-Christ en fait que bobika délivrance, bobika changement parce que eza ndenge moko na bato bazana kati ya bato kodia bato babina ba famille ba chef coutumier lorsque ba pesi mutu bokonzi ya mboka ba récupérer ba étoile ya bato ba pesi ya komina misumi balé chef coutumier a en mesure alobaki bolia mutu te bandoki si bakangi mutu abina bolia te. C'est pour dire que lorsque chef coutumier a au pouvoir ba pesa kaye ba étoile ya famille na ye ba pesi richesse eza mabele abandi ko konza na butu batu ba makana ba ligne wana bana ba chef coutumier bango bazora ba problème ba la pourquoi un enfant abimina mona chef coutumier azalo roi prince faut ba la princesse tiens ça abali mais azoba la loi ya famille to loi ya pouvoir ya ba chef coutumier lobi que prince abala la princesse akobala n'importe quel mobile to n'importe quel moisi lobi libala wana ekufi pona nini bango ba pesa bango pouvoir ya mabele un mwana ya chef coutumier azali prince a travailler kati même ba koko ya chef coutumier ba koko ya roi ba travailler kati bango bazana richesse ba pesa bango mabele lorsque bakosala misala na maboko boy ekende liboso te aluka ba papa misala na ngezo ka oza mukoko ya chef coutumier bino ba pesa bino pouvoir ya mabele bango ba yaka ko progresser soka koti bandaka nganga simbi asali ba makamususu wana ndepo omona ba réclama bango kaka yeso ka tabungisi téléphone na ke talisa mona mwansi azaka asuki ata loko baby na okenda kwa nganga makila ba chef coutumier landelo ko kutaka noko na bango ya chef coutumier landelo ka papa na bango ya chef coutumier comme bazana autorité kati na bango bazana bokonzi omona ke autorité wana landa bango même na makila so moni mona mwasi aza aruga aza impoli envers mibali landela koko na bango ya chef coutumier bazaka na makila bokonzi makila ya autorité donc mona mwasi azo lobela mobali lokola munyo au dominer aza impoli moko pe yango nde bomela ke mabala. Voilà.
Donc ba alliance nyonso wana donc na wakati wana ozoka ba force ya ba coutume sorcellerie ba totem et manifester quand même na ba comportement ko comprendre que muto autorité azanango azamona ya chef coutumier azakoko ya chef aza descendant ya chef coutumier kuna pe chef coutumier ye pas zwaka ba étoile ya batu nyonso ya famille ba pesi asaleli ba pesi pouvoir mabele yango mona mboka na biso ba chef coutumier ba teka mabele ba banga président de la république. Merci. Nous revenons sur le titre de conscience, mesdames, messieurs. Chacun de nous a pris sa part. Mutuna mutu, ça le titre de conscience. Osa situé place nini, yo préoccupation des place nini, et là où au monde qui au comprendre te, les numéros sont affichés au kikobenga biso, kokomela biso, toko tuna question. Vous avez une petite connaissance par rapport à Yakoba Kisa awa, au komeli biso, biso towe banenge nini akozwa yango en charge et pona kotalisa yango pe bandeko bebele ba bana ko bénéficier nango tokomi na suka biso nyonso tout alors prophète un dernier message à toute occasion awa ba coordonner comment faire pour vous avoir vraiment aux amalamu ceux qui bo afficher ka numéro mais na pesi yango plus 243 89 104 78 36 numéro wana ezali ya prophète bandeko oyo balingi balanda ba enseignement na biso na chaîne Nabiso, Prophète Marquis TV, au s'abonner au Landa enseignement riche, où il permettre de comprendre sur la repentance, la délivrance, les réparations, parce que le moni bande kobele ba benga son ba téléphone, bino bolika côté à délivrance, mboka délivrance, fa famille délivrance, beauté à repentance, so bo sali repentance, muto tubeli aboma batu, faut bo benga un esprit de mort. Wane comme domaine de délivrance. So muto sali repentance, sans réparation, sans délivrance, muto ko mona changement. Ba tebele ba olanda na yo, ba tubela ti lelo ba mona changement. Pourquoi? À tout bela qui na domaine moko o esenga qui après repentance ali kana délivrance soit ali kana délivrance. Voilà un peu ça et nakati ya ba malheur à Congo, je vais vous expliquer na place des évoluer ndenge ba boma batu makamni salama wana na martyr na ko expliquer bino baliwa wana o ezala ya somo oyo na ko expliquer bino jusqu'aujourd'hui pourquoi est-ce que Congo ils ont continué kati ya malheur parce que Nzambe abimeli kaya yebisier le sang de ton frère crie. Ezana ba makila o ezo ganga tilelo o esopana na mboka o ezala vraiment makila ya ba innocent. Il faut pas que le ba macroéconomique na ba calcul ya ba milliards ya ba millions pendant qu'il y a des problèmes spirituels o yo bino boko ko bongisa te et tant que bo bongisa ngote bo ba français ti règne pe sile le kani Congo etikala Congo makambe changer te parce que tikala boyeba ke ba professeur nyonso ba noma awa ce que ezalaka na ba capacité intellectuelle na bango ndemboka o échange mais aspect spirituel ba beta ngo kara yango moni il y a toujours continuité il y a ba malheur il y a ba chagrin pe il y a ba douleur na kati ya mboka oyo une nation prophétique Congo ko bonga Congo ko changer na pamboli mboka Congo lokola mosakoli ya mabele ya mboka na ngai oyo nzamba pesa ngai oyo ata lelo nzamba lobi na ngai proposer mboka musuna peso na koboya na websenga na bota maka congolais. Amen. Alors, Yves Pan, nous voici à la fin. Voilà donc merci d'abord de l'invitation, Moussa Kolo, merci Nabandoni surtout Botali Biso, Nega Tolobi, suggestion, remarque, Nabino donc Bokomi, soit pour bien na numéro ba WhatsApp tout izawana et dans ba WhatsApp c'est pour bien ça bien soit pour commentaire justement na c'est chaîne YouTube aux Omona na nouvelle tendance aussi na super promo 243 et les les bienvenus to mekapé ko abordango na deuxième partie et ça bien merci d'abord surtout bolinga biso on est toujours ensemble donc tous en micro mambo mais ça na biso mambo donc ma bezate donc et d'accord alliance il y a moi kalawana et zongi na ngosusu. Merci beaucoup surtout avec cette émission habituez-vous c'est une émission sans dédicace. Tout on a besoin quand même les matières très sensibles et c'est ngeli toko tapé na ba distraction mingité bozala ebele à s'abonner sur nos chaînes respectives bien sûr et puis bozala pe belé ya ko contribuer ya ko comment de temps à autre. Deuxième épisode arrive donc très bientôt alors bozala penza coller scotché awa kaka parce que deuxième épisode ezali koya bosala ba remarque parce que je suis surtout comme la biso. Merci une équipe technique tokutani na mikolo kwa so Nzambe akobatela biso mais nous avons la foi que Nzambe akobatela biso. Au revoir à la prochaine. Bye bye.